Mbote bandeko balandi émission sur terrain dans Kanek une télévision bakisa lisusu chaîne Arc-en-Ciel au mikolo pe to komisuko le kakuna to zongi lisusu pour la deuxième fois ilonga ina lilima leka kokutana na coordonnateur ya Kinshasa bope to mwana mboka Germain Pindunaye tozo sola bongo maimatali toujours sensibilisation na ye ou atali ko sana ba commune pe lisusu komeka ko zwa pe biano par rapport à ba appel ya émission passée ya ba téléspectateurs na likambo etali bokangemi ya marché central mbote lili maleka mbote mingi mwana mboka mifika na mbote lisusu na Germain Pundu azali bongo coordonnateur ya Kinbopeto mbote cordon Mbote ya solo te lisu komona yo pona mbala mibale ne to rappeler ba téléspectateurs avant tout première question na biso ezali mingi ya koyeba évaluation ya misala ezali ko sala mal marché central sima bukangi minango na matali marché central na banza kisasa mobimba bomona ki bilili o ezalaki ya yemei gouverneur engumba na biso Jantiningo Bilambaka oyo dimanche mokolo yenga oyo elekaki akitaki na zando enene oyo pe tomonaki administrateur ya zando mwana mboka Bopili ye papa gouverneur ayaki wana accompagné na ba ministre na ye na coordonnateur Bopeto ministre ya TP ministre ya environnement mama Bena Kabamba Laetitia pona kotala niveau nini tokomeli na bokangi ya zando pe kolengela misala ba oyo nyonso bazali na zando bamonaki zando ya monene esi ezwi clôture tokangi yango lelo na mur ya batole pona ko permettre ezwa kombo ya o babengaka chantier moto akota te kaka bato ya misala nyonso ezalaki ya assainissement tout autour ye papa gouverneur aki kotala amona ndenge nini misala wana eza kokoba pe ezalaki na satisfaction ya bakinoise na bakinois bao bazalaki wana bamonaki maboko boni te ebetamaki mpona papa gouverneur mpona koencourage ye na courage na bwanya oyo azali nango mpona kobongola etando kobongola mboka na biso Kinshasa. Dirait batravant eza combien de temps dirait nango bao pe batunaki mokonzi papa gouverneur alobaki tozali na autour ya 15 mois parce que misala ezali misala ya sérieux misala ezali ebele po lelo tozala na zando moderne mpo na misolo nakotika yo mpo poser question te mpo na misolo tokotia motuya ya à peu près 30 millions de dollars ezali makambo esalama te awa na engumba Kinshasa ezota na libenga ka ya bino ya ville province ya Kinshasa ekouta na libenga na biso ya mboka na libenga ya Kinshasa pe na mabenga ya baye papa mokonzi ya engumba Kinshasa ayebi tobengaka bango ba financier ba partenaire papa mokonzi ya engumba Kinshasa akomobilize ba misolo wana kaka ndenge bomoni aza kobunda botunaki mpona nzela elengesa misolo euti wapi nzela akikwiti misolo euti wapi donc papa gouverneur aza kobunda mpona koluka misolo mpe kobongola mboka na biso Kinshasa mpona zando ezali eloko esalama te que gouverneur a mobilisé 30 millions de dollars mpona kopesa bana Kinshasa esika ya kitoko esika ya bwanya mpona kosala misala ya mombongo. Cordon azokata micro pa lima leka kala mingi te kasi en rapport avec émission to ça kinayo
pour l'instant à clôture il y a tout kokanga marché central ba pète soit qui babi coordonnateur à kin bopé to ça la pone intérêt à gouverneur pour babi qui balingi ba changer batu bateki pendant que biso bateki to za ki ato des fois qui bambona ba banque to za ba revenu musute pour la kozongisa et c'est là qui to zongisa ngo kasima ya koteka donc coordonnateur à côté la gouverneur ya vie province ya Kinshasa pour balingi ba changer na bango batu mususu na zando ngo mokuse po to sokota masolo mususu elo na koyi koloba lelo soki mutobi coordonnateur azo sali la gouverneur akosite naza mosali ya gouverneur nazali ntoma ya gouverneur donc ce babi coordonnateur naza ko coordonner nini naza ko coordonner misala ya gouverneur naza ko intérêt na bino naza ko coordonner na ba intérêt pour lelo gouverneur azali nani azali moponami te intérêt na ye ezali intérêt bana Kinshasa gouverneur a un intérêt particulier oh ya ye moko pona ndako na ye intérêt ya zo landela en tant que gouverneur son intérêt et intérêt à bana Kinshasa no fait bobi nazo ça l'intérêt ya gouverneur nobi io nazo ça là intérêt à gouverneur parce que intérêt à gouverneur zali Kinshasa e bonga bana Kinshasa ba vanda na bisika malamu tozala na sécurité na Kinshasa tracasserie et sila na Kinshasa tozala na bopeto na Kinshasa to bika na bwanya a na kati ya Kinshasa intérêt politique ya gouverneur yango wana intérêt na e personnel en tant que mokambi ya ville à Kinshasa yango wana na ndimi naza ko salela intérêt ya gouverneur ye aza ko salela intérêt ya bana mboka ya Kinshasa tokati na ngambu ya sensibilisation na yo otoyoki malobezo bima Kinshasa capitale ya Afrique en tout cas liboso to kena mi fina kitokoma na sensibilisation na mukene ngana tu na coordonnateur Kimbopeto nungu bimaki mama kelele bimaki na ngambu ya wakading kote bakato banini kuna babi ba batiki lisusu zandu bani bakanga lisusu côté ya katundenge nini mekana ko sembola mukepo mwa makelele bimaki wana bozo to koma na sensibilisation na mokano ya papa mokonzi ngumba Kinshasa excellent Jatiningo Bilambaka toboyi babalabala ebongwa na zando oyo nyonso azali na molimo ya anarchie esika oyo esengeli bato baleka mituka eleka yo ye otie mesa okangi nzela olobi mpo ngai ifo nalesa bana ebongo liberté monene na démocratie babengi la liberté d'aller et venir yo oempêché bana baike bana ya mboka bakende pe bazonga po yo lingi oteka ezali likambo ya normal te baza koyoka nga na tie mai na monoko te toza kosalela majorité toza kosalela minorité te banzela wana ezali banzela ya bana Kinshasa il faut banzela efungwama bana Kinshasa batambola na wakadingi kobanda coin ti coin batambola na kato kobanda coin ti coin baveni wana nyonso etandami kobanda zando kino na suka kuna bana Kinshasa batambola donc nini ebandi na wakadingi ti isoki pe zando koma tokokanga ba nzela wana nyonso na boteki ekozala boyebi na ngonga moko okokai kokota na lwambo makiadi awa okoti kote asendo obimi na boulevard papa mokonzi ngumba asukolaki nzela wana totambolaki makolo toye koyamba chef de l'état et puis totamboli makolo kobanda sendwe ti boulevard tolingi Kinshasa ezonga bongo ezonga mboka kitoko mboka oyo moto na moto ayebi kotosa mibeko pe kotosa badroit ya baninga yo bi nazoteka okangi nzela nga na koyi koleka te po yo ozoteka tokoti na anarchie tokoti na cour ya roi Peto tokoti na sens dessus sens dessous wana ezali na kati ya makanisi ya gouverneur te vision na ye Bopeto ezali vision ya kotosa mibeko po na kati ya Bopeto balobi esprit de loi pe tokovandisa mibeko olinga
olingate. Merci beaucoup nabi ke batu na baloba kako elobi wana batu bakoloba pe belé parce que au sein bango ça qui va comprendre ba loko yoki boye na éviter vos allées tout monene mais to ke ina na sensibilisation au sein ngo sur terrain mission pesa sur terrain yo po kiti na nzela pour la sensibiliser ba Kinshasa na oyo etali kini bopeto to komi wapi na matali kini bopeto bokoyeba ke mokolo moko teza koleka na monoko ya Gentini Ngobila Mbaka alobela te likambo ya bopeto tous les jours mokolo moko te koleka sans kalobela likambo ya bopeto na mbula mibale oyo tobandi kokokisa na bokonzi awa na ville ya Kinshasa elingi koloba boye au commencement était la parole tolemba te biso bao tosimbi flambeau ya masolo ya bopeto tolemba te kolobelaka na bana kini lisolo ya bopeto ke bopeto ezali na kati na yo po ebima libanda zala peto na kati po libanda na yo pe ezala peto mama na ndako na yo kombo ezali pao ezali rato ezali kombo ezali boni botiki ba habitude ya kitoko oyo ezalaka ntango akala mama banda kune pa baeze akokombola ti kati ya nzela mama Julienne Ikoli akokombola ti kati ya nzela nzela ekomi peto te. Est-ce que banzela o ya kati neti baribundi baisangila bamboma bashilwango est-ce que banzela on fallait mutuka ya raskin e ya kokombola ngo na machine tokomi wapi ata na ba New York ata na ba Paris ba ruelo amike o amike ezali te ke bofuta kapa kute bolingi ba kokolopela bino banzela o ya mike tolobi tozongela ba habitude ya malonga mama makaya kombola liboso ya lopango na yo mama Zulieni kombola liboso ya lopango na yo mamu kombola liboso ya lopango tokozala na ba avenue na biso ba rue ekozala propre siko ba avenue ya minene neti ba Kasavubu ba Lumumba ba 30 juin botikeli Ngobila akokombola pa azokombola botala boulevard du 30 juin Ngobila komboli te. C'est l'une des avenues les plus propres pour Yazo Kombola. Mais Oyabino Bozo Kombola te ponani. Oyabino liboso andako boboko kombola. Kaka Ngobila ayako kombola. Ezali bongo te. Bopete sengeli moto na moto. Liboso lopango na yo kombola kozeya l'état te nde sens ya sensibilisation oyo papa mokonzi atindaka nga air nyonso alingi komona nga na bureau te kende kosensibilize po tozali na basoda te oyo tokotia policier moko nsima ya kinoa moko toza na bango te ata ba unité spéciale oyo tozoloba ya hygiène ekokoka na mboka ya 17 millions d'habitants eloko ekokoka eza kaka sensibilisation mpe toza kokende omemela bango sango ndambu ya Kinshasa bopeto mpe koyebisa baike ya Kinshasa boye tokobanda na mikolo oyo misala oyo babengi porte à porte ndenge bomonaka bandeko ya ba témoin de Jéhovah bobanda komona chef de rue aye kon bakozala na mwa bateni na bango mpo boyeba ke ezali bato ya Ngobila ezali ba chef de rue akoti mama mbote papa mbote bolakisanga kombo bolakisanga pau bolakisanga kongo bolakisanga bibundeli oyo boza kotia bopeto na kati ya lopango na bino na libanda moni après kosolola na bango pe ba chef de rue bobanda kosala contrôle baza ba auxiliaire ya l'état bobanda kosala contrôle pour to appliquer strictement l'édit 009 il y a 3 septembre 2013 po edi wana esakoli bitumbu esakoli makambo nyonso libola malamu edi wana bato bayebi yango te
edi wana ezali mibeko ya leta na biso oyo eza kotala makambo ya salubrité mpe eza koloba liboso ya lopango na yo ozali na 10 metre metele zomi ya liboso bopeto wana eza na moto na yo eza na moto ya ngobila te eza na moto ya leta te nsima ya lopango na yo 10 metre or nzela ya moke eza kaka ba 2 metre demi donc toza na bitata minene te na ngambo na yo boye 10 metre ngambo boye 10 metre toza mpe na bangambo wana te donc mwa liboso wana toyeba kokombola yango tokoforme bachef de rue en hôtel de ville mpo bayeba batechnike ya porte à porte mpe topanzana ekozala mosala ya makasi te mpo chef de rue aza kaka na rue na ye soki aza na baparcelle 50 akozala mbala mosusu na 10 jours mpo asala 50 parcelles na ye par jour akotaka na 5 parcelles kopesa bango liloba kopesa bango vision ya gouverneur soki tosilisi oyo ezali au commencement était la parole tokoleka sikoyo na bitumbu bachef de rue bobanda kotambola na baauxiliaire na biso ya justice na ba PV bayebaka banga bayi Kinshasa bayebaka mingi etumbu yango ekozala nini mpo sensibilisation se bandi déjà liboso na ngai nayeba bandaki na komini mpo komi na komini nini mais nakolobela oyo bakomini na sina tamboli mpe ndambo bakomini oyo etikali mais eloko nakoki koinsiste koloba ezali ke bitumbu wana ebandi na 5 millions de francs ekei problème nani na infraction neti nini 5 millions na début nango kombolaki liboso ya lopango te ya liboso na 5 millions 5 millions tokei mpo babenga yango amende transactionnelle nakotala ekunde nini yo otie liboso soki liboso ya lopango na yo milangi ya kopasuka bantete baboye okoki kokoma ti na 50 millions epuis tozali na bitumbu ya boloko oyo ebandi na 15 jours ti 45 jours donc tokozala na mawa te bokokanga lupango mobimba to bokokanga mokolo lupango responsable mokolo lupango bayebisa déjà balocataire nazali responsable esika oyo ozali locataire yo nde ozali responsable soki bozali balocataire zomi na bandako ya katakata bozali zomi na kati bino zomi na bacontrat de location vous êtes responsable devant la loi mpe tokozala na mawa te parce que lelo mboka na biso ekoki kovanda na maboko ya baincivique te tolingi mboka evanda na maboko ya bato ya bwanya donc ekozala bongo tokopesa bitumbu soki olobi ngai nafutaka te bakokanga yo parce que après délai de grâce mpo okende kofuta na banke babanke nyonso eza na Kinshasa okofuta bakopesa yo récépissé oyo ofutaki na banke récépissé oyo okozonga nango na maison communale batieli yo kashe mpo toyeba ke ofutaki soki ofutaki te bakoya kozwa yo mpo dossier na yo kokende pa nani epa procureur mpo toza na état de droit ebiso toya okumba yo boye te neti ere ya dictature awa toza na démocratie badossier na nyonso eke pa procureur akomi koconvoke bino pasi na yo ebandi mpo olingi bopeto te mpo moto ya bosoto azali maladi mpo moto azali na bokolongonu ya molimo mpe ya nzoto azali moto ya bopeto nde nzela oyo papa gouverneur na biso aza kolemba te kolakisa biso. Voilà, tokemba moko na ba commune oyo bandaki sensibilisation bien ki obetela biso mais toza peine la beso to boira ba image wana ndenge ozaki ba commune nini o yo ba déjà sensibilisation na yo. Sensibilisation na bandaki na Kimbanseke. Hein? Tosangisaki commune misato. Talisa biso. Na Kimbanseke tovandisaki Kimbanseke Masina na Njili.
hein, ba chef de rue surtout parce que ba chef de rue bazali otozo benga fondation bango mo baka ko bisanga cordon ozo tambola makolo ngulu papa gouverneur azo tambola makolo ngulu bomundi ate pa gouverneur kutu aza ba sapato ya kitoko babite aza makolo ngulu ebiteni aza makolo ngulu biso ba chef de rue eza neti babosani biso biso nde sapato na ye alors tobaki tolanda sapato ya papa tolanda base alors tosangisaki bachef de rue mpona koteya bango likambo nazoloba ndenge tokobanda campagne ya sensibilisation porte à porte mpo chef de rue ayeba mpe soki alendisi bokonzi na ye bokonzi ya chef de quartier elendi soki bokonzi ya chef de quartier elendi bokonzi ya bourgmestre elendi soki bokonzi ya babourgmestre elendi bokonzi ya gouverneur elendi yango wana tolingi vraiment lelo tosukola base wana bachef de rue bango nde baza barelais sociaux babanda sérieusement mosalo ya bopeto na banza bakino bakoma kovanda mokolo ya bopeto bao bazala na bamagasin bao batekaka bavandi eza neti repo afandi azosala manzaka azosala bwepo bopeto eza kaka ya nzoto mais na 11h abimisi biloko nde akoteka abimisi boye mais asali bopeto te na bisika mosusu mpe tomona bateki soki atotia ata verni ata bopeto oyo aye moko nzoto tomonaka lokola bakoma nde kopesa soki polisi alekani wana apesi desa polisi alekani na mesa na ye apesi desa polisi alekani apesi desa na esika kosala kini bopeto to esika kobongisa esika oyo likambo na lobi nini likambo wana toyoki yango mingi na kolimbola mais tokendeki mwa pembeni moke nalobaki boye masina kimbanseke njili nasilisi nakei nsele maluku nasilisi nakei ngaliema kitambo gombe nasilisi naye barumbu lingwala kishasa nasilisi awa nakokota lisusu a partir à lobi bandal nakozongela moke lisusu kitambo mpe nakoya na lingwala mpe nakokontinue ngiringiri kasavubu bakomine oyo nanu nasali te nakokende lisusu kuna kokoba kaka na likambo oyo ya bopeto mpe toza kozela soki bamesure barrière ekomi balembisi yango mwa moke nde papa mokonzi ya engumba Kinshasa akoyamba bachef de rue nyonso na stade Kamanyola mpo toza na bango 100,000 stade ekotonda mpo asolola na bango ye moko mozalisi ya vision ya bopeto bamela yango na source alobela bango vraiment oyo ezali na kati ya libumu na ye na kati ya motema na ye na kati ya bongo na ye nzambe alimbisa biso na likambo ya covid tozongela vie normale pa mokonzi akoyamba bachef de rue bandeko balandi ya souterrain bolandi wana cordon ndenge alimboli me totalisa nanu ndenge cordon akitaki souterrain ndenge asali mosala na ye ndenge asali sensibilisation na ye sur terrain na bacommune oyo ye awuti kotangela bino bolandi ye omo nsima tokozonga mpona likambo ya 200 francs.
merci na Suleiman Mboyaza qui na régie kuna na bilili au Tikota ça va imbo comme comprendre que l'émission vraiment est sur terrain ya ngomo to laximino isala au coordonnateur Germain Azusa la Benza pour na bino ba vous allez continuer Kinshasa pour peut-être te pour mingi zo ba mananzela Kinshasa donc la ka ba grand acteur de bossa misala nanzela ba banzela mike les atem mais vous avez plutôt vite compris que cordon balobi ba kovandi ça va chef de riz ba formation au sala cordon à quand ba formation au kovandi. En tout cas, tozokanisa to bandango d'ici le 15 mars. Pour les la préparation, to ba formateur, bazana nous former et puis à partir le 15 mars, to kobengi sabino. Les formateurs ba uta wapi. Tozala kana partenariat na ba to aboanya. Par exemple, association ba philosophe à Congo, Sofico, bazali ba partenaire Bopeto et zali ba grand professeur à ba université professeur Biaï oh boye bazali na chaire ya environnement na université à Kinshasa azali partenaire Bopeto ba wana to kovandisa bango pour ba préparer ba module ya formation chaque chef de quartier akozala na module na ye que soki na koti na ndako moto ndenge na kopesa ye mbote soki to kutani to pesa na ka mbote akopesa mbote na komba papa gouverneur na komba Bopeto ako banda lisolo na ye na boboto nyonso esika abeti porte babo ya kota akopesa merci à noter bao wana to bando convoquer bango na bureau à quartier to na bureau ya commune nde nazoloba bozo yo kanga ozala ministre ozala yo général ezala papa Nabiso Jean-Michel Sama son excellence a commis lelo premier ministre ce qui chef de riz aye pa na yo papa Sama bafungola lopango akota soki ozali na ba misalo ya minene ayo ya kokamba mboka mama yamba chef de rue biso moko bato abwanya bakonzi ba notable topesa exemple po ba chef de rue bazoloba ndako ya général soda zomi liboso na kokota ndenge nini toza koyebisa ba généraux l'état est le bienvenu partout. Bosala en sorte ya kotika ba consigne muto aye azana mikanda à l'état na ye ko solo la likambo Bopeto bo fouiller ye pour na bino ya sécurité mais bo kotisa ye papa soki yo moko ozalite okendeki misalo ya minene mama yamba ye pe bo organiser na biso ba notable tozala exemple ya liboso ya Bopeto bayebake o ndako ya colonel o ya général o ya ministre provincial o ya ministre national tozala ba exemple ya Bopeto tolingi te makambo ya koyokaka ke mponga naza mokonzi na kobrûler feu rouge na kocirculer na sens interdit et tout Bopeto elingi bongo te na mboka gouverneur Gentini Ngobila toza koloba bao baye na désordre baluka mboka mosusu na Kinshasa tolingi Bopeto ezali respect ya droit respect à ba loi nazo loba awa na tchemai na monoko te na démocratie nous sommes tous nourris à la même enseigne, ce sont les mêmes lois qui nous frappent nous tous. Na kati ya démocratie ko bombana sima bokonzi na yote poto sa mibeko te. Na Kinshasa papa Ngobila alobi non. C'est bon cordon. Pensez-vous que l'isolo, est-ce que plutôt l'isolo et assainissement la ville de Kinshasa est bandaka la toyebi ba vino se betama to ba pompe pesama pour la Bopeto la ville de Kinshasa. Kasi est-ce que bokanisi on a pensez-vous que vous allez réussir avec l'idéal na bina ki Bopeto? Kin Bopeto tout c'est réussi. Comment? Déjà ndenge ngabwe nazali awa nasengai namona bino te Kin Bopeto nasengai namona bino nanu te bapanzi sango tango bapanzi sango bozo luka boyoka sango ndambu ya Kinshasa Bopeto presque 2 ans après et ça pour l'isolo esimbi te l'isolo esimbi parce que tozali na o babengaka pérennisation continuité et action publique
Gentini Ngobila ayaki na slogan te tango muto na lisolo ya mbongwana abi ezali défi à changement de mentalité ba changer yango na mokolo moko mais lelo oyo tambola na Kinshasa kanga batu zomi tuna bango oyebi Kinshasa bopeto oyebi ata bo bakolobela yango na ndenga mabe bayebi yango c'est déjà un pas si on a misala toza ko continuer pour lelo pona ko diriger Kinshasa oyo toza na mwa ngonga na biso mais papa gouverneur alingi a marqué passage na ye awa thème na ye ezali thème mususu te ezali bopeto ko bande bandeli ti suka toko changer l'autre côté na thème wana tolingi kinoa abongwana akoma ndenge boyo kaka Burkina Faso le pays des hommes intègres na munoko mboka mango elingi koloba Burkina Faso do Burkina ezali mboka Faso ezali les hommes intègres Kinshasa est commis la ville des hommes et des femmes bopeto nde mbongwana oyo papa gouverneur azo memela biso oyo kotikala kombo na ye awa neti basakombi etikala mpona komekaka baloso komekaka bafufu komekaka baboye bopeto mpe kotikala seko awa mpona Ngobila aye na eloko ya kitoko boni bakinois zena bakinois ata eloko eza kitoko il faut kaka bobebisa po bosepela bandoki wana na biso baza na esika te oyo bakoleka okundaki bataba na zandu tolobi batekaka na singa loketo te teka na baproduit ya kitoko zandu nyonso bakotinda yo biloko nyonso eza kitoko ekotekama nde loko toza koinsiste toza kolobela bato boyoka biso tokokontinue na bopeto mpe esimbi kitoko to betana cordon mekana nkobeta c'était mukena o etali 200 francs et pas ba policier pour policier ezala na zandu te mais na baliboso ba boutique na comment koleka kaka likolo ba 200 francs mekana nko elo na koyi koloba misolo ya leta na constitution na biso balobi mbongo moko te mosolo moko te koki kozwama na maboko ya mwana mboka qu'en vertu de la loi eloko ekomami na mibeko te ekoki kosalama te alors lelo tozali na bahabitude ya mabe oyo ezali tozoloba baméthode bamauvaise méthode ya survie oyo ezalaki esi ekoti na kati ya bapratique ya bapolisier na biso ezali biloko oyo biso na Kinshasa bopeto tolingi yango te bilili ezali na kendeke wenza gambela nga moko nakangaka policier namoni policier asi avimbi nabi papo avimbi nini boye ay bobenga ya nanu aho nzoka nde bambongo ndenge ezaka mike moya tia na bapoche eza te azobwaka kaka na kati ya nzoto boye na kati ya teni na ye avimbi boye neti Michelin badeso ya Michelin avimbi bongo tokangi ye alo batu nyonso azando bakomi koya nobi ngai awa na omema ngambo polisi aza mosali ya leta nakoki kotia ye na maboko ya bato en danger te tokendeki na ye malembe na susiat po to regle likambo wana parce que misolo ya bazando esengeli administrateur ya zando azwaka yango esengeli na policier te azwaka misolo ya zando parce que administrateur soki azwi bafrais d'assainissement elingi koloba te okombola te elingi koloba ke biloko nyonso yo okombolaki mwa mpata moke oyo administrateur azwi bakofuta camion bakofuta bapusu bakofuta bato oyo balongolaka bosoto wana po ekende bisika bikauka ekende na bikunde alors policier azali na ndingisa te
ya kozwa mbongo. Mais ceux qui administrateur azwaki mwa moke alobi ba policier balalaka, ba policier baza na famille, naza na quotité moke o napesaka prime pour na sécurité ya zando wana ezali ba problème interne ya gestion. Mais tolobi lelo yo bana kini baza koyoka pe nazali monoko ya numéro 1 ya ville ya Kinshasa na Matali Bopeto. Policier moko te azali na ndingisa ya kosenga bino pe kozwa na makasi mbongo pona marché ya gambela na monaka soki moto apesi te na ba mama atombola akangi simisi mibale pantalon mibale ake nango oyo apesa kite bakangi maputa bake nango oyo ateka te bakangi bassin ya madesu bake nango. Papa gouverneur alobi NON soki likambo bongo zwa numéro ya policier wana tindela biso yango na hôtel de ville toko se charger na ye pour même général Silvano oyo azoyokanga alingi makambo wana te. Général Silvano azali général Bopeto alingi makambo wana te. Chaque fois que tozozwa ba policier oyo bazali na kati ya tracasserie bazali na kati ya mbeba, chaque fois que tozako mema bakombo na bango epa général bazozwa bitumbu pe tozako publier bitumbu wana po mokili mobimbe mona ke nul n'est au-dessus de la loi ici à Kinshasa. Merci, coordonnateur Germaine, invitation à yo ou tobingaki ya impossible kwa biso lisusu mokola lelo pour na compte sur terrain. Donc comme le sont presque na suka, moi il va suka, kasi ça pas de nous quitter sur terrain où tu connais comment Nicolas où tu les l'équipe sur l'équipe. Donc moi qui na quand le fuma na veni kilo ça wana ba bateka quitter lundi na ngambo na ya rai. Ba tombo ki ba ni bongo tela bango sou wana. Pendant que la place déjà botaki maintenant ba quotidien. Tebite batanya komba momesa komia Kinshasa ba biene mutayako le kana ba kimaba tebite bino boyebi yango pour la fois dernière adjoint à Kingo peut aussi le cas d'Akita qui en a quelques ministres pour le corps marché tebite bozo courant na mopo et besti pena makele ceux qui bolobi ba ministre bakitaki c'est que bazali na mitindo ya tata mokonzi ya ville ya Kinshasa po tozalaki koyangela marché moko kaka te na ntango mpe boloba bamarché etondi te sikoyo ebandi kotonda mpo bato mingi ametoma ngbongi bandimaki te ke suka marché central ekokangama babaki tokosala ndenge tosalaki mbala oyo ya nsima tokokota kaka tokodefie autorité me bamoni tour oyo moyen ezali te bakomi kowelisa bakende luka ba place na bisiko toyangelaki na yango soki bapalasi ekoki te papa mokonzi azali dans son bon droit ya koréquisitionner bisika ya ville ya Kinshasa po totya bamarché moto moko te akoki koya kosopose kolobaki balingi batiela biso marché awa non te meme onatra nde aboya soki onatra alobi totya marché na rai donc biso toyokani na onatra te onatra auti na sanza onatra auti na sanza te onatra azali société ya l'état mpe na mabele na biso ya Kinshasa po biso bana Kinshasa ngo pe tolobelaka neti bana ya bakatanga bana ya ba province nde balobelaka mboka na bango biso tolembi kolobela Kinshasa po na nini olingi Kinshasa te olingi obebisa Kinshasa luka esika na yo biso pe tokomi na langage ya koprotege mboka na biso. Alors muto ayaki autaki soki wapi akoya afrener ba action ya gouverneur to boyi yango tolingi pe biso neti na ba province bocha biso panzi likolo te botika to yangela makambo Kinshasa ngobila botami ya motolune ezawa nga cordon botami awa mingi tozosala na Kinshasa awa to botami ezali mboka oyo ya biso bopesa biso nguya biso pe toyangela mboka na biso toza komona pe misolo eza kokende kotonga
bamboka na baprovince awa na Kisasa bo tozala mpe na bamoyen wana po tozali capital oyo tokoki koavance na kotonga Kisasa na lobi na tie mai na monoko te. Merci coordinateur Jamal Lobi à Lobi à Témen na mon côté. Wana neto sukisi émission na biso sur terrain pour mokolo lelo. Ma to ina global so boza ke be na kana une télévision pe na arc-en-ciel pour na sur terrain. To bi ke to ko accompagner sous coordinateur Jamal on a lili malé kana grâce Diomi na terrain vraiment mingi. To ko accompagner bon plus na terrain maloba Lobi biso mo repeto vivre ngo. Il on a sorti Tumbu Christian Malanga Fiston Mandondo. Merci mingi on suit des programmes sur Canal Télévision.